Message oyo na kati ya ministère depuis nzambe apesinga message oyo bato bazobika makasi, basidatiki bazobika, malati ya badiabete bazobika, baparalytique bazotambola. Yo moto ozwi libaku ya kolandanga. HP Media. Moto ozali kobota te, makambo ezosimba te. Nzambe ayebisinga na intervalle ya 3 jours. Nazoloba na yo avec assurance parce que nzambe moto ayebisinga. Namoni bato na église tango nzambe kopesanga message o bazobika bikamo na nzambe. Dieu me dit napesi yo message ya kopo na Congo te. Lokwa na Congo bazobika bikamo, je veux que le monde HP Media. akota likambo na yo. Soko ozala okozala posa kodute. Douter après musala oyo omona. Dieu va te bénir. Depuis ovanda mwasi malamu, mwasi kitoko lokola yo, mobala makasi lokola yo. Libala te. Musala te. Mwana te. Mukanda te. Dieu m'a appelé pour toi. HP Media. La chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Tika nzambe ya Bible apambola bino. Nzambe oyo akela likolo pe na se akende kokota likambo na yo. Ezali wa bino révérend prophète Steve, le messager de l'Éternel, représentant légal ya ministère Grâce Divine. Na ye lisusu liboso ya télévision na yo, liboso ya ndako na yo, liboso ya divan ya bureau esika ozali. Koyebisa yo message munene oyo nzambe na bikamwa apesinga pona yo. Nazalaki kosambela nzambe, namoni nzambe ameminga na molimo, abandi kotalisanga makambo. Alobi mwana ngatala. 2021 oyo ngai nzambe na décidé kopambola bato. Metala makambo oyo ezali kobundisa bananga. Nazali komona bananga baza kolela, baza konyokwama. Bazoyeba esika nini bakopesa mitema na bango te. Yango na telemisio. Alobi loba na bango. Mbala moko bien-aimé namoni mupepe moko eye. Ekabolinga na nzambe. Namoni nzambe mopanzi nga mopanzi. Namoni nzambe azwi loboko abandi kokoma. Abi mosali nanga mwananga tala. Abandi kokoma. Abi mutu nyonso oyo na maladi lokola oyo. Atie cancer. Atie barin. Atie prostate. Atie sida. Atie diabète. Pe na suka atie des problèmes difficiles. Alobi nga nzambe na pesi yo pouvoir pe remède. Mutu nyonso ana ba problème wana. Okosambela pona ye pendant 3 jours. Et après 3 jours, okotinda ye na kati ya hôpital. C'est ainsi kakoyeba kete ngai nzambe mutu na tindi ye. Abibana na nga ebele bazali kobika na kati ya badoute. Bazali kobika na kati ya momesano. Visiter bango, pambola bango, afin que ba maladi nyonso elongo. Yaya. Naza mutu oyo nzambe alobelaka pona libota epi pona nation. Message oyo na kati ya ministère depuis nzambe apesinga message oyo bato bazobika makasi. Basidatiki bazobika. Malati ya badiabete bazobika. Baparalytique bazotambola. Yo moto ozwi libaku ya kolandanga.
partout esika ozali nzambe apesi nga clé alobi loba na mutu oyo badirective nga nzambe na kopesa yo ata bamédecin balobi ke malade eza incurable yaya tika tembe mwa ya juin oyo nzambe atelemisi nga mpo na yo ne doute pas benga kaka biso na plus 243 89 940 40 40 plus 243 89 940 40 40 likambo oza nango nzambe na nga azobikisa yo soki olongoli kaka tembe olongoli kaka dutu nzambe oyo apesi nga message oyo alobisi nga dans 3 jours tokosambela mpo na yo tokopesa badirective ya nzambe okobika bikamwa yo mutu ozali kolanda nga na kanape esika ozali yo mutu ozali kolanda nga na biro na yo yo mutu ozali kolanda nga nayebi te na mbeto kodute te eza mongongo na nzambe le fait kozali kodute problème na yo ezosila te le fait kozali komesana maloba na nzambe rien ne va c'est Dieu qui te parle kodute te nzambe ayebisi nga mama ata maladi ya sida ata ya cancer ata ya paralysie yo mutu ozali kobota te makambo ezosimba te nzambe ayebisi nga na intervalle ya 3 jours nazoloba na yo avec assurance parce que nzambe mutu ayebisi nga namoni bato na eglize ntango nzambe kopesanga message oyo bazobika bikamwa na nzambe Dieu me dit napesi yo message ya kopo na Congo te lokwa na Congo bazobika bikamwa je veux que le monde entier va bénéficier bikamwa oyo yaya c'est Dieu qui te parle kodute te longola doute ndima que c'est Dieu qui me parle appelle-moi problème na yo wana ekosila pe tembe ekosila yo il y a des gens que Dieu a mandatés il y a des gens que Dieu a appelés pour ton problème okoremarke nalinga mingi koleka na bamedia te soki naleki na media c'est que nzambe mutu apesi nga message je veux que na kati ya liste ya bato bazobika bikamwa na nzambe na nga nzambe azobikisa mpe yo kobanga eloko te yaya ne doute pas appelle seulement tokopesa badirective ya nzambe mpe nzambe na nga akobikisa yo depuis que tu as commencé à douter depuis que tu as commencé à faire que te baloba kaka bongo okolekisa lipamboli ya vie na yo parce que tu dis que baloba kaka bongo okolekisa prophète ya destiné ya vie na yo parce que baloba kaka bongo je vais olongola doute bien aimé obenga biso nzambe na bikamwa akota likambo na yo soki okozala na posa ya kodute dute après mosala oyo omona Dieu va te bénir depuis ovanda mwasi malamu mwasi kitoko lokola yo mobala makasi lokola yo libala te musala te mwana te mukanda te Dieu m'a appelé pour toi nzambe ayebisi nga dans 3 jours obika bikamwa na nzambe nayebisaka bato nyonso avant obenga nga zwa ta ya osambela oloba nzambe est-ce que réellement cette personne c'est toi qui le parles naza na batémoignage ebele oyo bato bazali kobenga nga de partout je veux que tu bénéficies je suis un messager de Dieu naza sentinelle ya nzambe o nzambe adota bacapacité mpona kobikisa vie na yo yo moto ozwi libaku ya kolanda nga de partout au monde otuya soki message oyo etouche yo n'hésite même pas makambo esimbaka te
bamaladi yayo na site wana kati ya libala ezosimba te, mama kelele kaka mwana ayaka te, bafiansai soki baya ifo bakende, soki moto abeto lisolo ya libala ifo ekabwana wana problème mukanda nzambe atelemisi nga mpo na yo. Je dis bien dans 3 jours bamaladi no ekosila, maladi ya cancer ekosila, ya sida ekosila, ya rein ekosila, toutes sortes de maladies difficiles. Dieu m'a dit dans 3 jours. Benga biso okoma témoignage, elongi na yo ekolongwa elongi ya mawa ekoma elongi ya esengo. Tala tina nzambe apesi nga maloba mpona koyebisa yo. Yo oza mwana nzambe ntango ya bikamwa na yo ekoki. Nzambe atindi nga mpo na yo, atindi ngai alongola pasi na vi na yo mpo abakisa esengo. Yango de partout esika tozali, nzambe oyo abenga Abraham, Isaac, Jacob, ye nde nzambe ya Moïse, Alexandre et Adinabal, nzambe ya papa nanga apôtre Auguste Mwimba aosalela quelque chose. Appelle seulement bien-aimé, appelle seulement mwana nzambe, tokosunga na losambo, okobika bikamwa na nzambe. Tina moya lelo, nzambe ana bato na ye, nzambe ana bato na ye. Yaya maloba ya bato eleki nzambe te, maladi wana eleki nzambe te, maladi ya sida wana eleki nzambe te, maladi ya bare wana eleki nzambe te, maladi ya diabete wana eleki nzambe te, maladi nyonso wana eleki nzambe te. Crois seulement, longola doute, longola kobanga, écoute cette voix céleste qui te parle. Dieu va te bénir. Benga biso na plus 243 89 940 40 40. Yesu Masia aza nzambe na inasambela mpo na yo. Nzambe na bikamu mokonzi ya milimo nyonso, na pamboli mutu nyonso azwi libaku ya kolanda biso de partout esika ozali. Nzambe na ngai visite ye ba oyo baza na bahopito, ba oyo bana ba problème, otienga liboso na bango mokonzi mpo babika bikamwa na yo na nguya na kombo na Yesu Masia. Nde nasambeli bongo nalobi amen. Nzambe apambola bato nyonso oyo bazwi libaku ya kolanda biso. Tika yawe nzambe apambola yo. Merci beaucoup, soyez bénis. La chaîne qui vous édifie.